Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB TELEMA Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Journée là mon abien sur Balandia magazine Kinshasa na biso o ezolimbate comme mais la bino ba vraie réalité ya ville Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboke Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. So Mokonzi bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que balandi wana bazani? Balanda peko. Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi lobi abi bon likambo ko pona au salango yo, oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Plénière moko ezalaki convoqué le mardi 5 mai dans l'Assemblée nationale pour approuver deux lois portant accord de crédit dans le gouvernement. Option wana ezalaki levé na issue ya réunion de conférence ya ba président oyo ezalaki. Toujours na kati ya rencontre yango ndenge rapporteur ya Assemblée nationale lobby, plusieurs matières ezalaki ajoutées na calendrier ya session ya mars oyo. Et sengeli koyeba que loi moko ezali pona ko approuver accord ya crédit o ezalaki conclu entre Association internationale de développement na RDC na titre ya crédit oyo eko permettre bango ba faire face na pandémie oyo. Pe loi mususu ezali projet d'accord conclu entre RDC na les fonds africains ya développement pona ko appuyer économie rurale ya mboka. Ba membre ya conférence de président bandimaki que ajout ya deux projets wana na calendrier ndenge Célestin Moussa ou Kalombo rapporteur ya chambre basse ya parlement à Lobaki. Plénière yango ezalaki na format réduit, mais ya lobi mercredi et kozala na visioconférence. Bon la dévolution ya coronavirus na RDC en particulier na Nathan Siata. Na réunion ya conseil des ministres, gouvernement congolais a exprimé qui crainte na ye sur risque ya propagation fulgurante ya malade na établissement pénitentiaire oyo ezo contenir 1900 p 2000 prisonniers. République démocratique du Congo a enregistré actuellement 682 cas confirmés à Covid-19, P34 décès, P80 patients, Ndeba Biki. Pour contenir propagation de la pandémie, le gouvernement a confiné qui pendant 14 jours, centre des affaires, pays à pouvoir, ya Kinshasa, commune ya Gombe, Oyo, et ça qui considéré le épicentre ya maladie Oyo, ya coronavirus. Avant de procéder à un déconfinement progressif na yango depuis le 21 avril et l'équi. Donc la prison abisso et comme bangisa et comme sa matière à réflexion na bakondi mboka pona ko luka ndenge nini bakobimisa quelques prisonniers notamment na Makala pe Nandolo pour être propagation ya maladie oyo ezali ko salema mingi na kati ya baboloko. Pe na côté mususu pona gestion ya riposte ya Covid-19 Premier ministre Ilunga Ilunkamba azali kozelama na Assemblée nationale mercredi oyo le 6 mai 2020 na plénière pour répondre na invitation ya ba députés nationaux
Pour na kopesa bango ba explication pe ba éclaircissement concernant gestion ya pandémie na République démocratique du Congo. Akoya ko expliquer ba stratégie nini oyo bango na ngambu na bango ya gouvernement bazali kozwa pour na ko faire face na maladie oyo. Et c'est que na Kinshasa que malade ezali makasi pe chaque jour baka ya contamination ezali komata na yango ndeko to continuer ko salela ba geste barrière oyo ba konzi mboka ba tie na disposition na biso, c'est-à-dire sokola kama boko pamba pamba kobima te soki likambo ya malongo ya kosala ezali te fanda na ndaku, éviter ba entroupement ya plus de 20 personnes, mbote na maboko lisusu te, éviter ba bisou to pe salelaka ba gel hydroalcoolique pona komi batela pe ko batela ba ninga. Kinshasa et l'équipe partout. Coordinateur du magazine Kinshasa Nabiso Jimmy Mukendi a continué à espace gratuit dans Moutonia sans un message et sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus. Bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave. Mboka na biso ezali na souci, tozali na problème o ekoeli biso à travers le monde entier. Likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène et segeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali ko sala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandaka biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message joana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres allez ko passer boko ko tindela biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino, sinon ce qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa Mobimba et yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Belkisco toujours na carte ya kosunga population asali le Africa Joyce oizote kama partout na ville ya Kinshasa. Tango yango likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Joyce, miliki ya solo oyo tondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe pesaka bango mayele yango miliki Africa Joyce yokelengi miliki kitoko babengi le Africa Joyce ezali miliki mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal. Nous to bengi ke miliki oyo Africa Joyce ezali miliki ya mboka ba miliki ezala mwana muke papa mama mukolo asingamela miliki oyo eza na qualité ya kitoko. Totika baje totika bimela miliki Africa Joyce yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa ba mama na ba personne ya 3e âge miliki Africa Joyce. Merci Beltexco. Merci Beltexco. KNB
kitaki na terrain kotuna mutuna ba conséquences ni elaka basi to ba fi oyo bakendaki pa banganga basukola bango po mibali bakoma kolanda bango. Reportage ya Jean-Jacques Rousseau. Bafi ebele misusu awa na kin okomona mibali bazolanda ye lokola bazoba misusu kutu bazobundela ye kutu elongi ata kitoko te ni présentable nzoka nde aza na secret na ye akendaka epa mama moko to nganga asukola ye soki na mai nini po mibali balandaka ye kasi ba conséquence na yango ezalaka nini bakinwa balobeli basi oyo bazwaka bakisi mpo na mibali soit po mobala banda kolanda ye conséquence na bango bakokutana na bolingo ya bien te po mobali azwi na kisi bongo azosalela dozi ya kisi wana soki kisi wana esili akodécouvrir ke puna bolingo eza te alors mwasi wana akokota deya na bolingo ekozala lisu te pa mobali wana conséquence eyela bango soki kisi esili bon bamisusu eyela bango kufa mosusu mpe ekoyela bango ta mosusu kaka ndenge akende bongo azwi mpe liboma mususu pe koyele ta mususu akomi pika na vi kaka ya ndengwana mususu po mona pe mobali pe ale aboye pe mbala moko na mona pe na nzela bakotala ye susu te akomi ka bon ko mituna nini etindaki ngana ke kokota ba place bakota rate na pesi bango conseil ke botika makambo wana po bolingo nde nzambe mutapesa kango bolingo eza na lititi te bolingo eza na mbuma te eza na kisi eza papa intelite bolingo asengi bolingo ewita nde pa ya nzambe po so osengi nzambe pesa ngata lelo apesi yo te lobi ya kopesa yo foko zana na motema ya kokita po nzamba pesa yo zosenga konsekase ila bango so basimbi kisi po balinga mibali suka nango mema bango na liwa po libala kisi esimbaka te ya nzambe nde mutu esimbaka po ya nzambe eza libela na libela ya kisi suka nango ekufaka pe ezalaka te ekomisa bato mosusu obe liboma okomi lokwa double mo boye likwa mobali po ale kisi wana ekopola solution nango eza esu te mpo na libala po kovanda te okozala kimia te yango wana konsekasi yango wana eyilaka oya kobota bana mosusu ta mosusu bazanga ta basansi bamakambo ebele kasi ya nzambe nde eza bien kasi ya kisi nde eza kitoko te eza mabe oyo ayebi asalelaka libala kisi alinga suki osalela libala kisi te mpo libala kisi efutaka te lingo ozwa na voi normal oyo nzambe apesi yo mpo olingo osala kisi mpo moninga wana bima yo lukokota suka nango ekopola yo kisi wana ekobeba okozonga kaka na esika ya pasi wana kasi ya nzambe jamais kozongisa na esika ya pasi wana yango wana kisi eya na solution te mefutaka te nzambe nde aza solution na nyonso ye nde afutaka na makambo ebele soki bandeko basi bolinga mibali na bakisi banda lelo botika libala ya kisi bokende na bonzambe mpo kisi eza na solution te eza mpe na litomba moko te libala nzambe nde efuta mpo ekomi lelo mame ntele asalaka bakisi mpo na mobali tate ntele azosala bakisi mpo na basi ezala yo mobali ozwaka basi ya bato na bakisi na badomination tika kisi wana tika yango eza na litomba te efutaka te libala nzambe nde mutu efutaka ya kisi eza na litomba soki yo mobali yo boyinga elobi eloko te nakolukelo kisi te bien nalukelo solution ezalaka te malamu kaka nazwa oyo ya nzambe nde yango ekokomisa nga liboso na bana na nga ntina kokende avenir na nga libela na libela jeune fille yaya kokende basokola yo po na mibali balandaka yo eza malamu te po ba conséquence na yango eza tellement ebele luka mobali na nzela ya malamu ole ya kokende koluka epa banganga kende koluka nde epa nzambe po yende mopesi ya solo yekisi na ye epolaka te soki ozo continue kaka kuna yeba ke suka na yo ekozala na fulu okokoma liboma jo okisi ekopola. Kinshasa, eleki partout. Motuna etunami na bamama soki ozosala mobali azosala te ozozwa ndako mobimba en charge il faut koma komanke mobali respect ba réponse na micro ya Jean-Jacques Rousseau na Myriam Makala. Na bandako ebele to na ba couple mingi na Kinshasa ekoma soki mwasi azosala to kozwa ndako en charge c'est-à-dire kolia to kofuta ndako ba classe ya bana tango mobali azali nanu na musala te ekomisi ba mama ebele mutu makasi pe ba komi autoritaire liboso ya mibali na bango ko manke bango respect ko katela bango ba mangala ya mabe ata liboso ya bana mais ba mama ebele tokute na bango lelo na Kinshasa
bango ba festiger comportement oyo pe balobi boy na micro ya KNB. Et nako manqué été parce que na ebi eza ngo temps. Nako manqué été pourtant tozala ki bien, tozala ki pe bien, mais tant siko mboke komi mabe. Donc mo tambola. Misale za isute, mama ko bima pe a aider pe bana nanda kuna papa, ko papa pe tanga zwaka ezaka lisungia bisenyo sonanda. Mobali aza mobali na kati ya ndako. Ezate que soki azosala te to aza na eloko te yo mwasi oke manke ye ou bien maltraité makambo mabe devant ye. Non, eza bongo te. Mobali atukalaka mobali faut kozala na respect ndenge mobali azaleli. Okoki komanke respect te puisque aza mobali okosupporter na tanga pasi mpe na tanga bisengo. Ezate que mobali soki aza na eloko te yo komisi ezoba nyonso peut-être akotikela misala ndaku ou bien komanke ye na makambo nyonso esenge mobali azalaka toujours mobali. Nako manqué te non manqué point ni papa Congo te vendre za mboka passe mboka souffrance papa misala ezate biso mo mama to komo lamki na tongo teki makala mama kala boyo lese liban so so mbe na ngana so mbe matembe na lesi problème za wapi nakoki jamais ko comme c'est esclave na nga kaso la nga bilamba bakale so bakushi non ezako na nga moi so na eza iniki mako fanda na ndako azelinga to lambi to lie so ipa misala ezwami kenzamba sungi mboka komi bien akosala na ko bénéficier mais ça te le quoi misala ezate pas comme ça ba na esclave non y on to sanga na président na biso papa Titi pardon vraiment sunga peuple congolais misala monde na papa baza place parce que to vivre bien normalement parents mtako laissa moi sina bana mais Congo comme biso de matre comment sande batata ezala te point ni misala ezate zéro te c'est donc biba boto matin pour la bana mbali mais on sa nyobi misala ezate on to bima pour la boko la bana. Parce que bimité ya passe mais moi manquer mobali respecté obi lobi na été mais eloko nini yo konga na komona mobali eloko pamba mobali ata salinga mabe na zana droit ya komona eloko pamba devant ya mobali te pona yebite lobi na ye soki akeye emso akoko kanisa pe mabola monga na salela ka ye pe akoki kozonge pa na ngai ba mama boyoki ba mama soki ozo sala ozo ndaku en charge elingi koloba teke yonde okomi mobali pe mobali akomi mwasi papa akotika la kaka papa pesa ye respect oyo esengeli ozo sala c'est bien to encourager yo kasi pesa yo mutu makasi te ya ko mankaka papa ya bana na yo respect tangu bana bazo yo kaka yo toko monaka yo ozo manke papa na bango respect liboso na bango soki jour mususu bango pe basali bongo est-ce que yo kosilika mama sauver famille na yo batu ya libanda baye bateo nzambe pe na kwena yo ozo mona makambo ezoleka na Kinshasa sunga ba papa ya boye bazwa misala po sino ba kokoma ba torchon kutu bien Kinshasa et l'équipe partout. Quand il réfléchir sur ce comportement ya basi ebele o baningaka te mibali na bango bakabela famille na bango to ba propre sœur na embongo bo kandenge bandeko ba réagir na micro ya Jean-Jacques Rousseau na Myriam Mankala. Basi ebele bakoma na esprit na comportement moko ye alingaka te kutu amona mobali na ye apesa to asunga famille na ye soki ndeko ya mobali oye na ndaku kosenga tambongo to ya transport te kende na yo mbala moko po ata ozeli okozwa ata eloko te o na ki epa ya kozwa ata mbongo ya minerval loyi wabengana kinga okozonga kaka ndenge oyaki yaya aza na volonté ya kopesa kasi madame na ye alingaka na ye te uswat soki alingi apesa yo mbongo akolandisa yo yango na nzela bakimwa bavandaki kimia te balobi na répondre yo ke ezalika façon ya mobali parce que mariage ezali union de deux personnes partage ya côté à moi surtout comme à côté mobali ça dépend de l'égalité soki mobali aza faible nde makambo wana esalaka eyaka ok babi na basi mabe moi si faut à tous les deux côtés to bala na poto sunga na les deux côtés so moi ça sama bosa moi si mabe bolingo baba so bolingo faut ça part faut linga mutu nyonso oyo kuti aux environs mobali même si ba camarade même si belle famille faut linga bango nyonso basi ya modèle wana ezaka même propreté bandeko basi faut boyeba ka pe bino pe boza bandeko ya mibali omoni biloko nyonso tolobaka ngo nzambe asala nyonso na se le tout est accompli yo sala ka ndenge wana na ndeko mobali na bandeko ya mibali na yo mais yo po yeba bien que soko bimai na bandeko ya mibali un jour et ko pe ko arriver bandeko na mibali siko na moment wana yo ko sala nini
okende mpa ndeko na mobali okoki kosala double ou bien kosala te vraiment eza conseil na koteya bino bandeko basi oyo baza na bizaleli wana eza vraiment proprement dit te eza kitoko vraiment te en tout cas soki bozala na bapse wana botika yango eza vraiment propriété eza vraiment bien te. Bon, soki bandeko bakutani na makambo wana vraiment eloko na kosenga mingi. Premièrement, non, il faut vie de prière. Pour qui m'y kota, moi c'est pas mandoyoka, il faut vie de prière. De deux, basi o bazolingate biso mibali to kipe ba famille na biso vraiment ba changer. Soki nga nazo kipe famille na ngate ebaka liwe ezalaka. Lelo pe na ko kende liboso otikali famille na ngape ba robwa kiso okotelengana na bana wana. C'est-à-dire bandeko basara makambo wana vraiment na kosenga ba changer ba koma bomoko. Donc bakota na vie de prière pour bakoma bomoko mobali pe akenda kotala famille na yo mwasi yo pe mwasi okenda kotala famille ya mobali potozala elongo po babi libala mwasi na mobali etegala mutu moko so tokomi mutu moko nde tokoyeba kotambola bien soki toza pena bomoko te kosenga ke mwasi ubienga naza na para mwasi azwinga na otage donc ekoma mabe na famille na ngai donc mwasi ifo alinga famille na nga pe mobali fo nalinga famille ya mwasi po totambola malamu. Bandeko na biso ba mama comportement wana eza malamu te yo opekisa mobali na yo asunga famille na ye te lolenge akolela yo ozalaki batu basunga ye yo yebi bango yo okuti mobali esi akoli ozoboya asunga jo bino bokozanga toujours mobali wana akokufa okokende wapi mama bongisa yo olingi mobali asunga kaka ya yo mama bongo pete tango yango yo Kinshasa eleki partout. Motune tuna minini esalaka na bandeko ya basi balinga basi ya bandeko ya mibali na bango te bandeko ba réagir na micro ya Hervé Zaka. Makambo yango ebanda depuis kala balanga nzembo pe bayemba yango bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali te soki ndeko ya mobali aye na ndako ya yaya na ye okomona ye moko azovimba na lokola swani na mutu akolobisa mwasi ya ndeko na ye te toyebaka te ezali kaka jalousie oyo bandeko ya basi bazalaka nango epai ya bandeko na bango ya mibali to pe ezali motema mabe ezalaka bongo mosusu eza mpe makambo ya problème ya nini ya éducation de base problème ya éducation de base mwasi banda kokola na ye esika abandaki kovanda na ndenge akoli azwaki éducation malamu te yango ememaka mpe bato na lolenge wana donc eza comportement ya bien te puisque donc ebandelaka na famille susu ebandelaka na famille susu ebandelaka donc ebandaka na jalousie bon kasi mutu wana oyo ozoyina oyo ozotyela comportement wana ya mabe aza tambanda na yo te azali soit mwasi ya ndeko na yo donc jalousie ya nini okotyela ye donc ezali comportement ya bien te donc eza comportement eutaka soit na jalousie soit na mauvaise éducation bon conseil nazopesa bango conseil nakopesa kaka bandeko ya basi bango moko te nakopesa pe na baparent conseil nakopesa ya liboso ezali nde ya bandeko basi il faut totikaka makambo po yo pe oza ndeko mwasi okokende pe libala lelo to lobi soki bakosalela yo pe bo ndenge ozosalela ndeko mwasi ya ndeko na yo ya mwasi eske okosepela po yo oza mwasi bayembango deja bandeko ya basi balinga bandeko ya mibali te basi ya mibali te balinga bango te omona keno yo oza na mwasi na kati ya ndako osombela basi no biloko osama mono kitoko ndona mwasi kaka depa koma mwasi wana akabaka te mwasi ya moto azoliaka mbongo wana mwasi so balingi tosala nini nazo botoza bango totyanga mpe bandako na biso mpo bango moko mabasi na biso ye aza tantôt grande sœur na ngai mpe petit sœur na ngai ye aza mwasi na ngai na kosalela mwasi na ngai par rapport na grande sœur na ngai to petit sœur na ngai conseil napesaka keno batika kolandela bavie ya basi ya bandeko na bango eza bien te soki da se mec azofana na yo normal ye mpe fana na ye normal po azalaka ndeko na yo azalaka makila ya ndeko na yo parce ozose comporte mabe na yo yo mpe ere okende na ndako ya libala bakoki mpe kose comporteka mabe bongo na yo yango nde tozosengaka bandeko na biso ya basi bolinga bandeko basemeki na bino
aza ennemi na yo te aza mpe ndeko ya mwasi neti yo mpasi oyo oyokaka yango mpe kaka yokaka soki onyokoli ye yo mpe bakonyokola kaka yo donc eza ne normal na makambo nyonso sekopoelaka normal quoi. Bolingo nde esengeli régner entre ba belle sœur tomonaka basemeki mosusu bakangamaka na mwasi ya ndeko na bango bakomaka kutu lokola bakamarade kasi yo mutu okomisa mwasi ya ndeko na yo ennemi juré ezali mabe comportement oyo po ata mokolo moko te okokoma mwasi ya ndeko na yo kote na bino pe basi ya mabala bo se comportaka bien na basemeki na bino po mabe mususu eutaka pe epai na bino yango esalaka ke bandeko ya mibali bayi na bino. Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Motune tuna bisusu na ba mama eske za malamu na mwasi ya libala kokendaka kobeta ba secret ya ndaku na yo e pa ba camarade to pa ba voisin. Basi ebele na Kinshasa bakoma na système likambu nyonso ekolekela ye na kati ya couple na bango okomona ba voisin to ba camarade il faut ba yeba yango soki elekaki na 23h ye mutema ekomi likolo 6h kokapo akende kobetela ba voisin na ba camarade na ye et si azwaki téléphone kutu na ba oyo baza misika il faut ba yeba ke na ndaku na bango eloko elekaki donc secret epa na ye 0 kasi kainibe e fandaki kimiate to tunaki quelques mamans na ville ya Kinshasa pe bango balobaki boye pona comportement oyo yoza mwasi yoza mama oyo memaka ndako yo moko za capable ya kopesa bango na kopesa bango conseil po bango babe wana ezani ti azobebisa ndako na azotonga ndako te mama atongaka ndako na ye o abuka ndako na maboko te nde fale aza na kati ya ndako likambo ne za na kati ya ndako ifale aza esila yeka na kati ya ndako soki ozomema ndako makambo no na kati ya ndako ozoki mema na ba voisin wana nde ozoko teka ndako na yo moko wana baza maele te po seko bimisi seke eteki libota na yo loko bimisi wana libanda oza na secret eza malamu te eza mabe mutu wana ozoki elobelo oyebi eta dami na ye te peut-être aza ne ndoki ntango yo olobeli ye alasali ndeni akotili ye na mpanzi abebisi libota nga na koobimisa secret ya libota na balabala te bao bakendaka kobeta bibeta ifo bazala mayele bazin nyonso to aza bazin te soki omoni likambo ya ndako no elekeli yo bima kende pa mama aboti yo kende pa na bino yebisa mama koyeba oyo ya koyebisa yo okokobima epa vazo omoni eza mama malamu akomi koyebisa boya libala wana epo ani azonyokola yo boyi lelo lobi mwana nde azongeli yo na ndako wana oyoki likambo no elekeli yo mwaye okende kosumba na weso okoki te kende ata epai ya na yo tala leki na yo leki ya mama no ya papa na yo o leki ya papa no ya mama na yo kende soki mama aza te eza na bandeko no yebisa bango bakoyeba ndenge nini kopeso conseil po ozonga ndako na yo ebonga po ameliore libala na yo mama ndako na kobetela bavazi na bakamarade te mama ndako na felenga mona gérant bien na betela oka oyo akeya likolo na nse puisque ye so nayebisi aza na moto akoyebisa ye te ye nda osunganga na nzela ya priere ale apesinga mpe solution mpe nazwi kimia conseil na apesela bamama wana oyo bazala problème ya ndako na azokende koyebisa bato mosusu esengeli te problème ya ndako okende koyebisa bato mosusu mpo so oyebisi moto mosusu akosunga te kutu moto wana akomema mpe pa moto mosusu babandi kotonga yo esengeli so oza na problème na yo meme pa papa meme bana ovandisi bango osungi bango na tolike
il fallait pas tozalaka boye tosalaka boye so toza na problème malamu to consulter yango epa na nzambe puisque nzambe nde aza le seul social ya baproblème nyonso. Mama ya Kinshasa mwasi ya libala azalaka na secret kobetelaka batu ba secret to likambo nyonso ekoleka na couple na yo eza malamu te oyebi pe ata mitema ya batu oyo ozokende kobetelaka masolo wana te kaka bango oyo ozoyebisa makambu bakozala batu ya liboso ya koseka yo to kotonga yo jour boko bebana to boko swana na bango. Je t'assure que nyonso ekozala libanda ndimelanga soki oza na problème to likambo eleki na ndaku na yo betela ata bandeko mama yaya to peleki na yo po wana kutu mondambo wa confiance ekoki kozala o tolobaki te tolobi zwa mayele po 20 mama bazali libanda bazozela kaka yo bima po bakota timbela Kinshasa eleki partout. KNB Longona Nathan Siata, ils ont souhaité un joyeux anniversaire na Arems Atantou pour na 7 ans dans Jinaye. Merci David Bozala qui témoin et belé à la édition Mokola Leo comme la souka. Ce qui bosse pele qui na ngo tika topé ça merci na équipe rédactionnelle mobile magazine qui tient ça na biso. Hervé Zakadou pour moi Zaki na sima caméra Nathan Siata na réalisation puis la coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo sanakate ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube qui tient ça na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino